Fesi bazui ba vision bango moko nzamba lobeli bango bazui ba songe nzamba lobeli bango na nzela basala nzambe nzamba lobi mais problème eza ke batu bazo tambola na banga nzambe te. Bazui ba vision bango moko nzamba lobeli bango bazui ba songe nzamba lobeli bango na nzela basala nzambe nzamba lobi mais problème eza ke batu bazo tambola na banga nzambe te. Nous avons remarqué que dans une mamoto ba qui pekisa to mela masanga et pekisa to basala nini, cela veut dire que batu ba se livrer ming na mamoto charnel ba se livrer ming na divertissement ba se livrer ming na débauche. Or la Bible dit repentez-vous quand le royaume des cieux est au moins 2020 auto kota en esprit déjà to précédé to kotiango bien na sakoli déjà pour na batu nyoso ba belaki batu nyoso ba ina ba problème o bazanga ikondima o espoir esilaki ngene bisa mutu moko que malgré le temps est déjà avancé, malgré l'âge est déjà avancé, le miracle est encore possible. Beaucoup de gens ont entendu parler de la prophétie. Bazui ba vision bango moko nzamba lobeli bango bazui ba songe nzamba lobeli bango na nzela basala nzambe nzamba lobi mais problème eza ke batu bazo tambola na banga nzambe te. Batu ba fêter bonne année 2019 avec des promesses, avec des prophéties, avec des paroles prophétiques, avec des déclarations prophétiques. Mais qu'est-ce qui fait que batu ba atteindre ba niveau na te année pe comme ya ko sila batu ba belaki année sila ba malade na bango année sila batu ba silika na ba sila na bango année sila ba problème na bango apparemment comme si nzambango batu ba comprendre yete. Mbote na bino bozwa miebele na kati ya chaîne na bino Congo Esengo Télévision na cadre de sa émission ne devait pas concilier sa émission seulement dans des histoires des actualités politiques, mais on a voulu aujourd'hui aussi parler des actualités tout le vraiment bonzambé quoi, tout le politique depuis les années bandaki mais c'est qu'il faut to siama na moi mutu pete quoi, c'est-à-dire to siama na manzambe lelo na mbi pona bino prophète Efata yazana elako ya nkolo yazana elako ya nzambe on a foncé la chose de Dieu quoi na mafuta na ye longo toko ba ko parler sur pas mal de points mais toko za la moi likolo par rapport à on peut tout aussi toucher liwa ya ndeko pululu est-ce que zali azalaki comment dirais-je azalaki basala nzambe balobela ke le côté par rapport à ma singale comme là est-ce qu'il y a une révélation par rapport à monde un monde culturel ambition par rapport à ba comédien ou bazar au côté na biloko ba PD ba biloko ya ba manque na ke soit pour engager Julio bazana kata ba mo ebele mais sinon avec prophète Efata to ba ko fungola mo anglais côté la paix message ni onzamba bazana ngo par rapport ya bana na 2020 au kenda qui va veiller année passée na 2019 parce que non année aussi la tête ce que balité alors mosala nzamba zali awa soki ba ko bala tête dans on attaquer na noyer. Et puis na elongo déjà na pesi l'homme de Dieu mbote. Bonjour Papa Tulio, nzamba pambola yo, na pamboli libota na Zambie partout dans les quatre coins du monde. Sika bazolanda biso na émission oyo nzamba lola pambola bango. Aibike mambo sur les amours et c'est pas avant de l'équipe sur une émission où on a voulu quelque chose de la part du Seigneur parce qu'il y en a qui déjà dans la présentation na yo il y a des choses et l'Obama qui et l'Obama mité année leki mais s'il y a apparemment comme si tu vas toucher ma merveille na bangote c'est pas que Nzambe a tapé à côté peut-être batu bango moko baza ba hauteur ba malheur mususu osomona parce que Nzamba pesi mutu promesse mais pesi ba principe il y a autant de la promesse mais vu que batu bazo tambola pour la ba sentiment na bango moko nous avons remarqué que bazo toucher que c'est pas principe Nzambe te bazo taper à côté. Papa tant vous avez que non batu batamboli mbilinga pour que ba comme la promesse Nzambe la promesse ba retenir ba signe la promesse na bango par rapport à la konza ba petaki bango. Là vous faites allusion à quoi? C'est-à-dire nenge to koti 2000 nenge bazalaki en 2019 et singala ki te bazana ba chérie et singala ki te ba continuer comme la masanga
et singela gite ba kende ba kuzume bon c'est un peu qu'on peut savoir éclaircissement sur le plan spirituel. Papa Julio il a expliqué le moment que Nzamba zoyebisa Abraham de quitter sa patrie et akende na mboka o Nzamba ola kisaye. C'est-à-dire la chose qui est très importante c'est ça que Abraham a obéi na voix Nzambe. Beaucoup de gens ont entendu parler de la prophétie. Bazui ba vision bango moko Nzamba lobeli bango. Bazui ba songe Nzamba lobeli bango. Na nzela basala Nzambe Nzamba lobi. Mais pour mes que bateau bazo tambola na banga Nzambe te. Ozomona. La plupart ya bateau baza freiner aujourd'hui pourquoi parce que même baliwa musu comme la bateau. C'est parce que pour Nzamba va sali kambu, il faut à révéler yo. Ozomona. Bible zoloba na Amos chapitre 3 le verset 7, Dieu ne peut jamais réaliser quelque chose sans pourtant révéler à ses siens. Ozomona. Parce que l'année ndenge banda ki na ndenge sukeli bato ba fêter bonne année 2019 avec des promesses, avec des prophéties, avec des paroles prophétiques, avec des déclarations prophétiques. Mais qu'est-ce qui fait que bato ba atteindre ba niveau na te année pe comme ya ko sila bato ba belaki année sila ba malade na bango année sila bato ba silika na ba siliba na bango année silika ba problème na bango apparemment comme si nzambango bato ba comprendre yete omono ndi nzamba comme mutalokuta oh bato bango moko nde baza ba cause ke ba malheur zo comme là. Nzamba ebisi Abraham bima Abraham abimi mais cela veut dire que le coin Nzamba ebisi bima la circonstance mosusu ya parcours na yo Nzamba ebisi Abraham te ebisi ka bima kende mais ebisi Abraham te que Sarah abotate. Il y a des certaines histoires qui Nzamba agradango yemoko pour prévoir l'examen mutu pour mutu atteindre maturité atteindre niveau à comprendre de quoi et qu'est-ce qui est la volonté de Dieu par rapport à makambo Nzamba ebisi asala ce qui mutu asala makambo na ndenge na yemoko c'est que volonté Nzamba asuna katite. Nous avons remarqué que dans une mamoto et puis qui sont la masanga et puis qui sont la nini. Cela veut dire que batu va se livrer ming dans mamoto charnel, va se livrer ming dans divertissement, va se livrer ming dans débauche. Or la Bible dit repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Ce qui va nous atteindre l'objectif na bangote parce que la ming ya batu ba bosani ba objectif na bango na vision au bazwe pa Nzambe. Ozolanda. Nous sommes dans la Bible que non mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que si vous avez consommé la parole divine, la parole des saluts, vous avez consommé la parole divine, c'est-à-dire la parole de la vérité. Jésus-Christ lui-même que le chemin, la vie et la vérité. Tant que vous avez le chemin, c'est que la vérité est en akati, bon moi il est en akati. Quand Kayemoko Yesu na lobi que il est le chemin, la vérité et la vie. Et bon vie en gros parce que bana na nzambe ba benga baza bana na nzambe ba kenda ba église balala na ba veiller na ba retraite. Mais il n'y a pas de changement. Oh, des mois à filature. Oh, des mois à bout, des mois à bout. Est-ce que vraiment on est libre en étant enfant de Dieu? Il faut que la Bible est dans Romains, chapitre 1er, chapitre 8, pardon. Bible est c'est lui qui s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, il est le Fils de Dieu. Le problème est que c'est la sémence du Saint-Esprit qui est en Moussabiso. Si réellement tu as reçu cette sémence du Saint-Esprit, au salama selon qui vous mototé. Ozomona, Nzambe amona mototé pas comme ça. Ayebisi ba disciple ba apôtre qui na kei na otine de la bino le consolateur. Est-ce que tamara loba qui akoki sto akoki cité. Le consolateur est descendu, il est venu. Aïe a consolé mitema ya bato. Asali ba approche, ba réconciliation, mitema ezoka qui azongi si ba mitema ya bato, ba papa na ba maman, c'est-à-dire ezongi ensemble. C'est-à-dire sur l'hypothèse na Nzambe premier années. Bato bazo préféré basala makambo eza ya volonté na bango mo ya sagesse ki bomoto ki basala makambo Nzambe bisi bango basala. Ozomona. Nzamba ko sarata, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, il n'est pas un homme pour se repentir. Ceux qui battent balingo bongo na te pourquoi parce que Galates 5:22 bato balingi misala ya nzoto mingi. Tala actualité bato. Donc na makambo eza vraiment ya baton ya signe ya suka. Ezo salama. À cause ya mbongo, bato bakoma ba PD à cause ya mbongo. Bato basala kilébisanisme à cause ya mbongo. Bato bazoteka nzoto à cause ya mbongo. Tout ça les diables sont en train de rôder autour de nous. Azo présenter bato oeza o ki momoto mutezo tala. On Nzambe akopesa mutu lo côté sans qu'il ait tenu compte de makambo so na kati ya mutu wana. Ozolanda. Et la plupart des enfants de Dieu va bongi là par rapport à makambo oyo parce que misu na bango etala kaka oeza charnel. L'homme de Dieu, Ezan et Sengomingi a participé encore une fois à l'émission Oyo, où on essaie de prendre un peu au côté 2020. Quel est le message prophétique pour Nabana Nzambe en 2020? Oyo, baza toujours espérer toujours un avènement à Christ.
on va en espoir, il y a solo que non, Dieu va encore faire quelque chose de nouvel dans leur vie. Étant donné on a eu de morts subites, est-ce qu'il y a quel message prophétique par rapport à 2020? Merci. Parce que non, le chiffre 20 aussi, ça a signification sur le plan spirituel aussi. Merci pour la question, Oyo. Si Dieu envoie un prophète au milieu d'un peuple, c'est qu'il y a un message précis. Il y a aussi les gens qui doivent bénéficier avec ce message-là. Alors, dans Deutéronome chapitre 18, le verset 18, alors, je susciterai au milieu de vous un prophète, je mettrai ma parole dans sa bouche et vous annoncera des choses qui arriveront dans la suite du temps. Mais ceux qui ont qui étaient, c'est à moi d'en rendre nos comptes. Mais ceux qui ont lobby ma cambo nganzambe na tindiété, nganzambe na otunaï. N'ayina lobani par rapport à 2020. Au moins 2020. Auto kota en esprit déjà to précédé to kotiango bien na sakoli déjà pour na batu nyoso ba belaki batu nyoso ba ina ba problème o bazanga ikondima o espoir esilaki ngene bisa mutu moko que malgré le temps est déjà avancé, malgré l'âge est déjà avancé, le miracle est encore possible. Ngene yebisa ndeko moko azola nanga libana mboka azola nanga partout les quatre coins du monde qui abungisa kondima na ete ezana papa moko te mutu exauce prière na ngai ezana maman moko te mutu exauce ba prière na biso ni ba ange. C'est lui-même le Père qui exauce nos prières. C'est-à-dire en 2020, ceux qui en 2019 ont quitté, nous avons lancé un message qui est un nouveau départ dans Nzambé. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nzambé va louer Erazomi Monissa. Yozo Ngo Luka Nzambé Erazomi Monissa te au monde la yowat. Déjà 2020, comme on a chiffre 20. On a chiffrologie déjà chiffre D. Un chiffre 0 à Koyaka. Tout ce qui est un chiffre D. Ozomona. Mais quand tu as chiffre D, on a une victoire. Ozolanda. On a révélation à chiffre D. Nzambe azoyebisa Abraham. Je bénirai ta postérité. Bakotonda lokola mizoto na likolo. Mais la descendance ya Abraham, kola nisama na promesse. Ndozomona même ba jimo ba bimi na descendance ya Abraham. Engelo banini. Ezana deux races o abima na kati ya Abraham. Ozomona. Et sauter Isaac et yé et pas Isaac et sauter et sauter yemoko Abraham et yé pas Isaac. Isaac a pesi Esauna Jacob. Et sauter et yé l'Issus et pas Jacob. Jacob yona boti Joseph. Na kati ya Joseph et Miss Ephraim na Manassé. C'est-à-dire le chiffre D en tout cas nous va permettre par rapport à temps to ko sobata ko fungula ba révélation o. C'est-à-dire le chiffre D wana tota la ka victoire. C'est-à-dire année auto ta 2020. Na osakola pona papa, pona maman, pona tantine, pona ndeko même aussi à mobile. Ceux qui espoir ici la kiyo. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Na osakola dès que 2020, to banda un nouveau départ na Nzambe. O mutazaki malade. Akbandaki na 2019 une année et bakisa misuko la ba année o bande ko bela. Problème à célibat, problème malade, il y a famille, il y a foyer. Quel que soit combo ya makambo zo traverser et qu'on dépasse combo à Jésus-Christ de Nazareth, jamais. Il y a un seul Dieu que le maître de temps et des circonstances. De nous aussi, Sabino déjà qui année toujours banda. Maman, yom toujours landanga papa. Na 2020 et un nouveau départ. Nouveau départ yango toujours banda. Na kata nouveau départ wana, ils ont accomplissement la promesse. Na kata nouveau départ wana, mieux vaut ko banda na Nzambe. Année yango zo banda. Au banda ki 2019. Okwesa mina nzela osuki mais na osala appel na yo mutobungisa mkondima tika molimo nzambe esimba obisi kozali parce que 2020 to kota na ba prière ya kafukafu to kota na ba service ya kafukafu nazo assurer yo kina na mingi ya kolobate ngana ko témoigner makambo nzamba sala na kati na ngati mais le Saint-Esprit va témoigner les choses par lesquelles o asala na kati na biso na lancer appel au benga mais normalement na biso ozala décider parce qu'il y a un seul Dieu qui est capable de changer, de restaurer, de structurer des choses pour la vie dans le week-end de Liboso. Pour la contact s'il vous plaît. En tout cas, si vous avez besoin de contacter le prophète Fata, c'est plus 243 82 21 78 177, plus 243 82 21 78 177. En tout cas, benga okuyamba prophète Yemoko, nayebi ko zala décité parce que to yoki ba makambo ya ndenge na ndenge penza ba sali makambo ya ndenge na ndenge. Na leki apona pesa ba témoignage ya batuté, na lengina lancer appel na yo, c'est-à-dire ozonga na nzela o compagnie nini Nzambe atinda osana selamo. Merci beaucoup. Tout tendre déjà vers la fin. Il y a une émission à Bisso, mais une dernière question. Ils ont toujours un rapport dans Marambo Bible. Là, on n'entre pas dans des actualités
oyo sur tout ce qui se passe aujourd'hui na vie ya bacomédien baosimba bakisi mpona bato baza na baproblème ya bapasseport plutôt ya bavisa baza na problème ya mariage na wana libanda ya mboka baza na problème ya mabota problème ya mabala baza na problème ya absence ya affection na kati ya relation na bango ya bolingo baza na baproblème kilikili ya manque d'appétit d'amour au sein de foyer oyo baza na libanda ya mboka ya basi mpe mibali message nazokopesa mpona bango. Oui, nangi na lancé message eza que eza likambo ya alliance ozomona eza likambo ya alliance nzambe ase souvenaka place alliance na ezali ozomona la plupart ya bato baza libanda ya mboka partout dans les cantons du monde malgré ba problème bazo traverser ina ibisa bango ke na réservoir ya nzambe mariage ezangi te na réservoir ya nzambe ba passeport ezangi te na réservoir ya nzambe stabilité ezangi te na réservoir ya nzambe restauration ezangi te soki bavie ya baanne baester banaomi batangi yango na bible c'est pour nous servir les exemples ozomona nangi na lancé message na motu nyonso oyo obelaka cardiaque problème maladie instabilité impuissance sexuelle tout ce au diable a frappé na vie na yo dira des années nazo assurer yo qu'il y a un Dieu qui est capable ayebisa Moïse je te ferai Dieu devant Pharaon nzambe wana aza capable ya kokomisa yo likolo ya banguna na yo ndazo yebisa David assis-toi à ma droite et jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied mutu nyonso azolanda quelle que soit dimension ya problème et loko esala ke bato mususu makambo bango pe esimba te pourquoi parce que biso toza plus que ba médecin ceux qui médecin a aussi la diagnostic pour prélever maladie pour appeler sa dosage ya kisi et bongo nzambe osomona ba médecin nzambe comme tapisi bango mayele wana siko to bondela nzambe ozana ba capacité surnaturelle azana ba capacité nyonso ya ko changer ya ko transformer ya ko créer tout ezana katina yo na lancé appel mama benga penza papa benga jeune frère jeune sœur partout dans le monde ba problème aux traverser au sona prophète Yemoko tout ça ba temps il y a prière il y a un nouveau départ quand on a lancé le message un nouveau départ on doit commencer avec Jésus. Un nouveau départ, on doit commencer ça avec Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Merci d'abord à prophète. Pour nous disponibiliser temps et à répondre beaucoup plus, je crois. C'est parmi les dernières émissions au Sala pour l'année 2019. Bientôt en 2020. Et puis, on toujours nayo. Oizanda kunayo. Olingo le kana 0R. Il suffit qu'à bengi le kana. Olingo se rapporte pour les pour que kota les émissions. Vraiment, nous sommes disponibles pour vous servir. Na pesi bino bambo tebele la 5 bo s'abonner massivement à la chaîne Abisso pour que permettre à ce que ma vidéo autre banda ko sala bozala vraiment parmi ceux-là qui vont en bénéficier. Na pesi merci na John Kamonde na l'homme de Dieu passé na ma caméra la moni comme ebungi mais sinon bambo te na bino nyoso ba prophète Bishima voilà hein Bishima bitu ya Mungu hein Bishima voilà Bishima ils en soyez l'exkenom et sika source ezali quoi. Na pesi merci mingi na bande ko nyoso bazui lokolo na biso. Ba meilleur vœu na biso ba joyeux Noël les yuti kolekana na ba bonne année bye calamité 2020 to ambiango na motema esengo. Merci prophète. Nzambalo lazala bino pambo lui en plus papa Julio ngana biso loko moko na fin émission qui ozala ka prudent pourquoi parce que anoto koti malgré banguna na bazai bele basangani sika moko yesa la force na nzambe na ona kati na yo adi ba luka na ba poison ba zoyote ba luka na ba maladie ba zoyote pourquoi parce que bouclier ya nzambe ezali kolona yo soki bato ba tiaki ba espion ba menacer chaîne o nzambalo lazala kotelema ba ko meka akuta na nzambalo Amen. Merci beaucoup.